Epe Mapela, oye! Oui, présence na biso na ba camarades tous na bango awa. Eza juste toyaki kotika moi lisungi na biso na baleki o bazotanga je crois. Bomoni éducation de yango eza base ya nyonso. Soki éducation eza mabe, on suppose que non mboka wana ikenda liboso te. Yango moni toyaki kosala geste symbolique kotikela baleki na biso ba papier hygiénique, kotikela bango ba uniforme et puis na ba stylo po emeka ko aider bango batanga classe na lolenge ya malamu. En dehors wana balakisipe biso ba difficulté au baza nango je crois to senga na batu nyonso oyo boye bakoki ko aider école. Je crois bomoni ba image école eza vraiment na difficulté makasi. Alors batu oyo boye baza na ba possibilité oyo lia ko investir surtout na domaine éducation bazo sala ngona makambo mosusu et kozala pe sika moko ya malamu pona koya ko sunga baleki na biso et puis ko luka ko arranger ba toilette tout monde eza na bonne condition te kimbule beti bana batanga kate yango wana omoni présence na biso toyaki awa ko kabola mwa mukie tozaki nango na baleki na biso ba école eza ibele na Mapela moni toponi école oyo parce que na lekana mukolo moko awa isalanga parce que mona bana ba condition bazotanga ezalaki vraiment ya malonga te nde na lobby na bandana EP Mapela bisika oyo tovandi je crois ba école eza ibele oyo boye eza na ba difficulté na kwa iko banda yango te na collège mama oboto bisika na tangi na préféré na bandana EP Mapela parce que na yebi que ba professeur ba enseignant baza na problème très sérieux yango moni na lobby tout bandana EP Mapela to kita na goi to kita presque na ba école misusu oyo eza na ba difficulté oyo to kendaki déjà kosola na ba autorité ya école wana. Donc voilà un peu logo to yikoloba yango wana to sali choix oyo po to moni ba difficulté je crois ba image ezali bino pe bomoni etake ba panzisango bomoni kuna mopanzi ya kuna ba tol ezate mabaya nyonso eza ya kokufa soki mbule beti bana batanga kate yango moni présence na biso lelo awa boye pona koya ko interpeller bande kuna biso oyo boye nzamba tombola ba na Mapela na o baza na kati ya mboka no baza libanda bata l'école na bango EP Mapela ndenge za ko beba on suppose que non ebimisa batu ya minene awa boye soki biso to ye parce que tout moni pas wana etake bana o ba koli na Mapela to yebi ba réalité ba parents na biso ya mwana sali ki topona école oyo comme eloko to bandi na ngwa liboso on suppose que non ekozala sukate et puis eza ya ebandela te ndenge to bandi na EP Mapela to kotambola na ba école misusu et puis eza te que non parce que toza masina to kokende na Kimbaseke to kokasa na Njil et puis soki nzambe ya pamboli on suppose que nous allons faire ce même exercice na ba école oyo eza na ba difficulté lokola complexe scolaire la Beduc ba école eza vraiment ebele mona mboka die to kozala wana pour apporter un plus na biso na domaine. Oui, par rapport à monsieur Tony, excellence au Atali domaine et éducation. Moni mboka ba bajera ngona ba émotion et puis na brutalité parce que biso to yebi que éducation nde yango eza na base ya nyonso. Lelo oyo botango excellence à comprendre que alingaki acha éducation ya bana biso en danger. Ndinga se ressaisi eza eloko ya malamu mais to senga na ye aya kotala problème ya ba enseignant ya EP Mapela ministre soki ya kolanda vidéo oyo boy atala problème ya EP Mapela non seulement EP Mapela mais ba école et misusu eza ebele et puis ba enseignant oyo ba désactiver bango pona makambo ya grève na bango tozo pesa merci et puis que ba trouver solution wana plus vite que possible parce que bana bazala sous na retard te parce que mbula elekaki omonaki bana batangaki malonga te alors to senga na ba autorité ya ba école particulièrement na ministre ameka ko résoudre palier ya ba enseignant wana parce que c'est vraiment inacceptable ya komona ba enseignant oyo bazo kozwa biso banda bana miketi to koma auto zabwe ko futa bango 40 000 francs vraiment eza eloko moko vraiment eza bien te yango moni biso na baninga na ngai Mapela na cordon Josué to lobi eloko wana to ko telemela yango et puis to ko luka toujours que non enseignant azala mutu oyo boye akozwa respect na ye lokola ndenge ezalaki na époque ya ba parents na biso 1960 na 1970 voilà eloko toki koloba yango wana message oyo toki koloba na ba congolais eza que
toyeba kosunga bisika oyo bandeko na biso baza na difficulté. Biso baninga ya mapela na cordon José Mbungu na bandeko misusu Emmanuel na maître Kous toyelelo ana mapela tekeno tozana ngwebele ya muke oyo tozwaki nde tobaki tokabwana na baleki na biso po batanga pe bakoma lokola ndenge biso tokomi parce que lobi biso tokolemba bango nde bakozwa place na biso yango tosengi na bana mapela oyo bakolanda video oyo boye tozomona batu babima ya minene awa boye na mapela toyi kotanga bakombo na bango te mais bazomona condition ya école oyo boye bazoleka yango tozosenga na bango batala sima tosimba na mpo totombola quartier na biso bisika oyo boye esungayo luboko oyo esungayo bakata yango te donc tozosenga na bandeko ya poto ba image oyo boye tambola école ezali awa boye bomoni condition ndenge directeur lobby donc eza vraiment a passe eloko toki koloba yango na soki te kosenga na kombo ya balakisi ya epe mapela oyo bakomi awa boye makoma na bango ezali baya komema mwa lisungi na bango et puis ekozala esika moko ya malamu bato ebele bakokamwa ete bamonaka biso mingi na milieu politique kasi lelo baye komona biso na école mpona kolakisa ete toalaka moko humanitaire na cadre ya générosité présence na ngai lelo ezali mpona koaccompagner ndeko Bruno oyo azalaka souvent lipasa na ngai ndeko na ngai ya lutte tango akoti na domaine humanitaire na lobi na kozonga nsima te lokola ye akompagnaka ngai mpe lelo tango abengi ngai nde na ye na akompagne ndeko na kotala geste malamu oyo ndeko asali mwa moke oyo azwi alobi akabola yango na baleki bilenge mpo bana batanga malamu. Et je crois ndenge awiti koloba ezali école ya liboso me asuka te donc parcours eza molai je crois na mikolo koya ngai mpe nakoti makambo yango na nsima ndeko na ngai Bruno nde tozalaka toujours ensemble tosala un peu ronde ya baécole mpo totala badifficulté baali nango mpo tomema mpe mwa apport na biso na mwa moke oyo biso mpe tozwaka mais au moins lokola ndenge boyebi biso tosalaka te toali bajeune ka courage nde tolukaka mbongo tokoka ko subvenir na ba besoin ya baécole onyo surtout parcours na biso ndenge plutôt planification na biso nde to planifier na baécole tokoka te puisque ba moyens ali insuffisant et par là j'en profite pour demander aussi soutien aide ya bandeko bali na bambongo na bango bamoni geno tolukaka pe mwa lisungi baya ba épauler en tout cas likanisio yo bon comprendre que to suika na politique te to ali na parcours moulayi tant tozo bunde la population mobimba congolais et puis to kota ba secteur musulo wana éducation plus précisément na bano ya biso ya mike omoni bali délaissé abandonné ba otanga malamu te ba condition ali réunité to bito kota pe kuna to mema moi apport na biso donc voilà c'est un peu c'est aller sengo makasi je crois félicitations moi mingi nde Nandeko Bruno, lecture ezali toali na gratuité. Tango babetaki sifflet pour gratuité bandi, omoni bakondi barenisaki nanu ba moyen te pona proclamer gratuité mba. Moko tolalaki tolamuki sans étude, sans planification, moni balobi gratuité, nde gratuité yango tomoni bana ba otanga ba condition. Awa je vous rassure au moins c'est un peu mieux. Mais to quitte un peu ba école muso mona que en tout cas soki bandeko na ba diaspora partout basungi te zali pasi donc bandeko ba buelizaki ko kimambango na gratuité mais gratuité yango ba salaki penda étude ya faisabilité te et ali pasi ali na ba école mususu to kitana yo papa journaliste mo na ba école mususu bana bali kotanga na se ya mabele bafandi na se bali kokoma moi na ali na volonté ya kotanga metikete gouvernement ba ministre ba mekampe ko accompagner bwani eloko babengi éducation basaka nango mase bandeko likanisio ya bambe ya bazaki na moto na bango ya koboma mitu ya ba congolais moni ba proclamer gratuité mais to avancer toujours na gratuité yango na ba condition yo mais soki bandeko basungi biso te zali pasi po na gratuité de to beti pena mingi mbela sete na bandeko bali libanda ba mekampe ko sunga sinon ezali pasi vraiment. Je vous remercie. Non, Yaya de Mapela. Merci. Je crois qu'on peut l'applaudir, je crois. Au nom de votre ami, on peut l'applaudir. Je crois la mia père. Au nom des élèves de l'EP Mapela, il a transmis vos remerciements à notre égard. Et nous vous disons une fois de plus merci. Et puis la joie est partagée de part et d'autre. Nous n'étions pas venus, mais produit aussi, monsieur le directeur. Ces paquets de stylos, vous allez remettre à nos enseignants de bien vouloir préparer leur matière.
En tout cas, ce symbole, nous en sommes fiers. Nous, enseignants de l'EP Mapela, merci pour de pareilles initiatives. Vous nous avez remis un paquet de stylos. Nous vous en remercions très sincèrement. Je vous remercie. Les jeunes de Mapela, représentés par le président qui est le cordon. Voilà. Ils sont venus vous voir. Pourquoi vous voir? Ils vous apportent quelque chose sur la gratuité. C'est-à-dire, on va vous remettre le tissu pour la fabrication de la blouse et de la chemise. Je vois quelque part, ils ont encore emmené quelque chose qui va vous permettre d'aller vous soulager aux installations sanitaires. Nous pouvons d'abord les applaudir avant. Voilà. Ce sont eux qui sont à l'honneur. Je leur cède la parole pour s'adresser à vous qui êtes élèves de l'EP Mapela. Cordon porter un plus au sein de cette école qui date des écoles protestantes sont toujours les meilleures. Nous avons choisi aujourd'hui l'EP Mapela comme notre école. Je suis votre frère, je suis votre fils du quartier. Au nom de Bruno Mimbenga, je ne suis pas un inconnu du quartier. Nakoli awa, natangi na maman Oboto, natangi na Goi, naké ko diplôme na ngai na université Saint-Augustin na communication ou bien journalisme. Yango wana toye ko encourager bino baleki na biso o bozana sim. École nde sala ke non tokoma batu na société. Ce que tangi école te okoma nani? Okoma nani? Ce qui ngana tanga école te na lingaki nazala o nazala lote. Yango wana toyepa na bino directeur Sami na baninga totamboli na bango biso nyonso totangi. Wana tozosenga na bino to profiter lokola azui bonne volonté wana ya kosunga biso po totangi. Parce que lobby je connais la misère de notre quartier. Parce que d'autres enfants ne sont pas encore à l'école par manque d'uniforme. Par titre symbolique, monsieur le directeur, nous vous remettons ce papier hygiénique. Nous n'avons rien à vous donner. Signe pas un signe d'encouragement pour que nos élèves puissent être dans de très bonnes conditions. Voilà ce que nous pouvons dire. Et puis, nous remettons ça dans vos mains, de sorte que nos enfants en bénéficient de ça aussi. C'est juste un symbole pour nous. Cher ami, viens. Dans l'autre là, il a ça. La fille de l'autre côté ici, il y avait bien. Papa. Papa. Papa Kaino.
demandé le ciseau chez maman sur l'école. Qu'est-ce que vous avez jeté? Gilet? Toi, il y a ciseaux. Je vois ciseaux. Comme je le disais, à titre symbolique, nous remettons ces uniformes à nos enfants, à nos amis. Donc vous devez prendre soin de vous et bien vouloir suivre l'éducation comme nous avons tracé ce chemin. C'est bon? Voilà, on a Il fait un garçon. batongela yo bakabeli yo na babilenge ya mapela olobi bilenge ya mapela ba À l'EP1 m'appelle à l'EP m'appelle. EP m'appelle à Oye! EP m'appelle à Oye! Regardez les bancs, il n'y a pas de bancs, non. Ici, quand il pleut, les élèves n'étudient pas, comme vous avez remarqué. Et puis, l'exercice, là, je fais en le temps. Après. Trois lignes de briques. Vous voyez, on a commencé, c'est pour aller jusque-là. Chaque soir, les enfants grimpent quand il y a des activités. Si on élève jusqu'à ces trois lignes, c'est long. 4.